Tokotala CGTV, mama CGTV, na papa Michel Mayabou CGTV, CGTV, Africa CGTV, Europa. Abonnez-vous sur Congo Gold TV et n'oubliez surtout pas de cocher la sonnette quand vous vous abonnez pour recevoir des notifications de chaque mise en ligne des nouvelles vidéos. Stoppé. Tous les qui na ba situation difficile, surtout na situation ya corona, et ba tu perdre bandeko mingi, tu perdre ba être to bengi o ba lui ba être cher. En dehors ya ko perdre ba tu perdre pe sur le plan matériel, sur le plan économique, sur le plan même ya musala. Alors ba situation a boye ko kozala que et ko créer pessimisme na kati ya mutu. Pessimisme surtout le bin en français. Congo Gold TV, à la vitesse de la vie. Bote balandi ya Congo Gold Television. Lokola to komi na suka mbula. D'abord to kolinga to présenter bino to souhaiter bino ba ve le meilleur pour na mbulo ezoko banda ya sika année 2021. Et puis pour la bande ko na biso ba Christo, to bengi ba chrétien, to souhaiter bino pe joyeux Noël, tika ete Yesu Christo. Oya botamaki akoka kobotama na kati ya mitema na bino. Bande ko na bis balandi toyebi ete 2020 ezalaki o soto le bito bala français, c'est une année qui nous a vraiment secoué. Eza année moko eza chaotique pour la première fois na histoire ya mokili. Tomoni que makambo nyonso ekomaki au ralenti, makambo nyonso kutu pas au ralenti, makambo nyonso ezalaki stoppé. Tous les qui na ba situation difficile, surtout na situation ya corona, et ba tu perdre bandeko mingi, tu perdre ba être to bengi o ba lui ba être cher. En dehors ya ko perdre ba tu perdre pe sur le plan matériel, sur le plan économique, sur le plan même ya musala. Alors ba situation a boye ko kozala que et ko créer pessimisme na kati ya mutu. Pessimisme surtout le bin en français. Ezali kokanisa ete kokanisa kaka likambo na ndenge ya mabe, kasi pessimisme euta mingi na makambo oyo ya mabe otozwaki. Lokwa to pesa ndete exemple ndeti na 2020 bo lokwa to perdre bandeko ebele, lokwa to perdre misala, lokwa to leki na ba situation difficile et kozala occasion pour na biso ezala raison to lobaki a 2021 et kozala malamu et kozala peut-être mabe. Yango na masolo ya lelo na lingai na solo la biso ba congolais bandeko nanga ba congolais totika lisolo ya pessimisme po biso ba congolais toza na pessimisme mingi. Pessimisme na biso tomona yango na maloba ebele. Mboka wana eko simba te. Congolais akoko sa eloko malamu te. Ba politicien baza lokuta. Pasteur aza lokuta. Toza toujours na kati ya pessimisme. Toza toujours kolakela mabe likolo ya mboka na biso. Je crois que il est grand temps. Biso moko ba congolais to comprendra que Congo ezali mabele oyo Nzambe apesa biso. Toza na eloko mususu te. On n'a pas un autre héritage. Ezaka a Congo. Ato kei wapi? Ato vandi na Lune, ato vandi na États-Unis, ato vandi soki na Royaume-Uni, ato vandi partout. On ressentir que un jour ozaka na posa ya mabele na yo. Ngalo le solo ya biso lelo eza mingi to na kolukande ko encourager bato. Tozo kota na année ya sika, to kota na esprit moko positif. To kota na esprit moko moni mutu soko za na exposa optimiste na mokili. Donc mutu oyo kanisa ka makama malamu. Bolamu pe ekokotela yo. Mais soki ozo kanisa maloba pe ya mabe, ozo kanisa ka makambo ya mabe, ozoloba makambo ya mabe, mabe wana ekokomela biso. Lelo tomi tunaka. Lelo
tolelaka o Rwanda botola biso mabele o Burundi asali boye o Zambia tongisi asali boye mais tobosa na maloba mingi toloba Kongo na bakabolango Kongo na batekango. Est-ce que ezate malobo biso tolobaka yango mutu comment osala ba effet sur ango au-delà de tout aux aba africains ngai nazala afrocentré na croira que maloba na biso ba koko na biso maloba ka mutu ezaki koloba soki asaki soki alobi totika na koloba maloba mabe sur Congo totika na toza na ba langage moko ya négatif sur Congo te toza na objectivité toza na optimisme toloba makambo eza ya solo tozoloba makambo eza bolamu mpona Congo toko koloba te ke toko bosa na makambo o ezoleka na Congo makambo par exemple surtout lelo eloko ezotungisa biso mingi ba congolais eza likambo ya politique bato ebele mikolo elekaki tolobelaki likambo ya union sacrée na lobaki onga lobi bato bakoti na union sacrée za lokola blanchisserie te mais totika na pessimisme. Pourquoi tokoki pour une fois te lobaki to faire redécoller mboka na biso? Oui, 60 ans wana tocha par exemple année esa ki 60 ans. Pourquoi pas 61e année na biso ezala année oyo biso toko redécoller. Mais pour que le Congo redécolle, et vous en avez volonté, il y a biso na bin, il y a ngai na bin, il y a ngai na bino. Et vous avez peut-être pas aussi et vous banana par rapport d'abord il y a maloba na biso. Au moni langage ezali et englobaka vision ya monde ya mokili et structuraka pensée ya mutu malobo toloba eza ndenge yozo kanisa na kati ya mutu na po ndenge makambo ngala lobi eza teke wuti bote wuti na kati ya mutu nanga soki siko ngala zoloba nazo kanisa mabe na koloba pe makambo ya mabe tozo bebisa mboka na biso tozo luka obongisa mboka na biso te tozana malobaka ya découragement malobaka ya négativité sur mboka na biso malobaka ya ko rabaisser totika pessimisme même en tant que même na kati ya famille tozana kati ya pessimisme mwana linga sala likambo toujours ko décourager ko simbate ndeko linga sala eloko bo ay ko simbate mutu linga sala eloko bo e ko simbate. Il faut tous na courage, tous na volonté wana ya encourager bande ko na biso. To lukaka toujours to kende de l'avant. C'est vrai que tous eu ba déception na makambo ebele. Mais ce n'est pas pour autant que à cause ya ba déception wana nde ekoki ko empêcher biso que tous ala na ba esprit moko positif te. Tous eu ba politicien ya ba lokuta. Tous eu ba pasteur ya lokuta. Tozui ba konzi ya lokuta, tozui ba makambo mususu ya lokuta. Mais ça ne veut pas dire que batunyo so baza mabe. To meki makambo mususu simbite, mais to meka lisusu. Il faut toujours savoir se donner une deuxième chance. Moi, je crois que oeza message o tozo loba, ezali message ya fin de l'année, eza message moko nga la lenga ki na apporté. To meka non to méditer sur ango que na 2021 Torokota na 61e année na biso ya indépendance. Toko continuer ka na ba langage wana que Congo eko bongate. Congolais azana eka mutu mo ba lokaye, mboka la biso ba tekango, mboka la biso ba ba kabolango. Tant tozolo ba biloko boye, c'est ça. Tant tozolo ba, ezana impact moko sur notre eza uta na kati inconscient, na kati subconscient na biso. Et parfois nous le disons avec beaucoup de légèreté. Biso ba congolais toujours avec légèreté. Pessimisme peut partir mais alors comme ça pessimisme ça là que tozala na makam na légèreté avec beaucoup de légèreté. Tozo makam na ndenga légèreté te. Ah ye kuna président Frachi makam na union sacrée wana boko mobenga o union sucrée. Est-ce que loko wana ko simba? Mais si on sort tous finalement, qu'est-ce que nous devons faire? Il faut te me poser question. Vie ezaka bo vie ezalaka o meki o kwei ezalo kwa mwanati. Tango azo tambola, le mo telemi a kwei, le mo telemi a kwei. Soki toktalaka na kati ya pessimisme nde biso to tambola te, nde to tikalaka na etaka ya ki bébé to vanda kaka tongolo maka.
Mais c'est parce que vous comprenez que vie muto a telemaka a kwei, muto a telemi a kwei, muto a telemi a kwei. Topé sa chance dans mboka na biso. Biso moko tomi pe sa chance. Na 2021, eza année moko, moi je veux dire que eza année oyoyo que il faut que biso ba congolais to changer façon à komona makam. Au lieu que to mona makam no na ndenga mabe, to bando mona makam na ndenga bien. Divergence ekoki kozala. To koki komona makam ndenge moko te ba point de vue na biso ekoki kozala ndenge moko te. Mais il faut biso ba congolais to koma na niveau ya kondima mboka na biso, ya kolinga mboka na biso, ya kokanisa kaka bolamu pona mboka na biso. Sans cela, au moins na hymne national que nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Est-ce que tu comprends Ramakambo to Lubama Katia Nina? Nous allons bâtir un pays plus beau qu'avant. Et là qui c'était Tokotonga Mboka ou eza kitoko koleka. Tant ba papa la biso ba yembaka hymne national wana, il y a 60 ans. Bazalaka ko kanisa que 60 ans lelo ceux qui par exemple papa Lumumba zongi na bomoi. Akokamwa. Aomona ke Congo ezongi sima. Au lieu to kende liboso Congo ezongi sima. Ba on a idée na bango ezaka moni bazaka bato bazaka optimiste yango balobaki nous bâtirons un pays plus beau qu'avant tokotonga mboko eza kitoko koleka kasi biso totikali na sima bakitani na bango likolo ya ba pessimisme na biso likolo ya malobaka ya mabe ya kokalisaka makambo mabe tala lelo tozongisi mboka na biso na sima bozwaka capitale na biso par exemple Kinshasa ekomi poubelle. Soki lelo batu lokola ba papa Tshombe bazongi ba papa onyoso akalo basaki politique bazongi lelo ba papa Lumumba ba papa la biso ba Bolikango ba papa nani Kasavubu ba papa wala nyoso ba pionnier indépendance ba kokamwa ba koloba est-ce que mboko biso to kanaka po to lobaki ke to kosala ngo que un pays plus beau qu'avant. C'est la question que nous devons nous poser. Pourtant, il faut que soso la ramakam na hymne national na biso. Mais na katia pessimisme na biso et sali lelo, to bosani même na nzembo to zai koloba ete to salaka, to pesa promesse te to kosala mboka la biso ezala bien, to bebisi mboka. To saka na katia pessimisme. Kaka na katia pessimisme. Kaka koloba makambo eza na défaveur kaka ya mboka na biso. Ce n'est pas bon. Le Congo eza patrimoine na biso. Biso nyonso toza ba co-héritier ya Congo. Nani akoki kolinga ke bovandi ndaku na bino batekeli botala batu nyonso exemple. Ba famille nyonso oyo papa na mama bakufa batikela bango lupango. Ole ba préserver patrimoine ya famille, bazwa lupango wana bateka. Ba prospérité. Et créer un problème. Baboti bino 20. Bozaka na lupango moko. So boteki ndakwana. Supposons même boteki $1 million. Bo kabola combien? Pour ebozalaka entre binote. Boyebi ba famille na so africain. Ba tata mwasi ba ozala, ba mamaleki ba ozala, ba tumbo ba ozala. Batu nyoso, la plupart ya bato ba héritable o ba préserver patrimoine o ba parents na ba sala ngote. Se retrouva avec rien. Or, ndako ya bino ezali esika âme na bino ezali eza esika esprit ya famille na bino ezali. Congo eza lokwa mboka na biso, eza lokwa ndako na biso. Eza esika mutolu na biso ezali eza lokwa racine. Au moins ba West africain ba lobaka. Lupango ya famille eza ndete ezali esika ata soko tamboli boeti suka eza point de chute. Ce qu'on t'a biso to lobaka to teka Congo. Si quand on va au Teka Congo, pour que nous vendons wapi. Ça veut dire que comme nous avons un français apatride, aux Angimboka. Pourtant, on va na France. Mon combat français va au Tissilika. Rassemblement national. Où est qui ancien Front national. Soit Marine Le Pen a eu comme le président Albia Bengani Bisoba Congolais. C'est la question qu'il faut se poser. Pessimisme. Nous-mêmes, nous avons maudit notre pays. Nous avons fait de choses et ça bien été. Totika makambuana. Totika akoloba mabe pona mboka na biso. Tolobite ke tokoki ko critiquer te.
biso to comprendre te critiquer ça n'a rien à voir avec insulter ou maudire. Critique est là qu'ici hein. Au lobby du Kambu mais on peut sina solution. Bon, Congo on peut to moni ba konzi yango ya biso bazala ba ka ba faux bateau. Oui, baza ba faux bateau. Siko wala critique après na souke za nini. Te biso penda ba konzi ya Congo, pour Congo etambola bien. Biso to moni faut mukonzi wana, il faut za la patriote, il faut za la mutu moko alingi mboka na ye, il faut za mutu moko za honnête. Nde ba pesa solution ti. Mais biso za bazaka ka ba faux bateau, bazaka ba faux bateau. Non. Totika biloko wana bandeko nanga. Je crois que message on azaki nango. Le quoi tozongi na masolo na biso. Le ezaki fin tozana vers la fin. Nanga ki tozana moi maloba moko méditatif. Mais tokobanda kozonga régulièrement année nzambe soka sungi année prochaine on va être plus régulière. To banda ko solola nanu makambo eza important ya mboka na biso. Il est grand temps que to se réveiller. Mutu na mutaza na part à responsabilité na mboka na Congo. To tikelaka ba politicien te. Toti que la kaba gouvernement na biso te biso pe tozana pas responsabilité na biso donc le ka na ngana lobala bino na masolo ya lelo bozana kimia beaucoup de bonheur prospérité santé tozana espoir que makambo to connaître on a 2020 to connaître on a 2021 te nzambe ya bakoko na biso nzambe ya mvuluzi kimbangu nzambe ya kimpavita bakozana biso nzambe ya bakoko na biso bakozala na biso bakoyokela biso mawa po akoyokela biso mawa po ete lobi Congo ezala na ndenga malambo tika na kimia nde tokutani mikolo koya. Merci. Pour être informé de chaque mise en ligne de nouvelles vidéos, abonnez-vous sur Congo Gold TV. CGTV, CGTV, maman, CGTV, papa, Michel Mayabou, CGTV, CGTV, Africa, CGTV, Europa. Ba émission ya kitoko culturel, politique, religieuse. CGTV, Tokotala, CGTV, maman, CGTV, papa.